ata bantu bazoyima na bandako soi-disant justice ekei mpona barime soi-disant mutu moko avandika boye azwi na ye mosala kaka ata so amoni mwa nini ata likolo te ezosakana na mai azwi na ye kaka publie bata FCC basepela parce que ezali accord nde ezotika bango wana ezali constitution nde etiki bango place wana parce que ezali tozonga nano mwasi mamuke ndeko Kabila Joseph azwaka justice apesaka na bandeko barebele bayaka baoyo ya RCD azwaka bafinance na bamiloko mosusu akonfie na bato misusu bauti na zamba eske mboka eseka bwana elo baministre. Merci, cher internaute Bisika Bozali. La pesi bino mbote Bisika Bozali. Et quoi on a ndenge na lobaka na lingala et bongo siko na français. Bonjour, bonjour, bonjour. Et bongo siko yo na anglais. Hello, hello, hello siko na kishino. Penga papa, penga mama, penga bandeko, penga tonton wana et penga tantine wana renforcer méga et connexion à la ouvert inchan aïe on les a mbote nanga na kishinois. Bel et bien c'est votre humble serviteur Stromae Yanfou, le vipère de la presse. La simplicité parle toujours. Cher internaute, na cadre idéologie et na cadre actualité et pour s'abonner massivement à la chaîne Abino Congo Suisse et pour vous engager par actualité à Sika et pour landa trop quoi et Congo Suisse pour s'abonner massivement et abonner biso et tout ça na UDPS c'est la partie à UDPS tu quittes sur le champ et tout na bateau tout soit na bateau ba propos à bateau et balobi lelo eza le 1er août balobi journée de mort tout le monde qui papa na biso Tshisekedi et paix à son âme Bisika Zali et apema na kimia azalaki na biso malamu azaki na biso longo et asika biso ba souvenir malamu et tout na ba propos ya batu et par rapport ya papa Tshisekedi et bolamu asala et makambo afandisa vraiment na mboko Congo et tout na bandeko vraiment ya UDPS non seulement bandeko UDPS mais peuple congolais mobimba et par rapport ya icône ya mboka au Congo et na bolamu asala. Bonjour papa. Bonjour journaliste. Comment on dit papa? Comment on a papa Sébastien Makanga? Papa Sébastien Makanga, papa par rapport à icône ya mboka na biso papa Félix papa Tshisekedi, papa ya Félix Tshisekedi, papa Félix Tshisekedi, papa Tshisekedi wa Mulumba et atika biso uta longtemps ba bon souvenir nino kozana pona icône na biso. Oyo ya loba na mboko oyo salama. Aloba boye mokolo IDPS kozwa pouvoir. Lisasi moko pe ko beta te. Eloko ya loba na papa na ntuka aza icône ya mboka oyo prophétie na epatika le peuple d'abord tala nzembo ekomi partout na mikili nyonso to apoto tozolinga ke Félix asala ke likambo na papa lobaki le peuple d'abord papa na lobi na biso ko peuple congolais prenez-vous en charge bino mo congolais za mboka na bozela bata papa ya te o nyonso to bomoni mabe papa na lobi na biso démocratie article biso démocratie za ndi slogan na biso papa wana ateli ko tikela biso état de droit. État de droit na sikoyo pe tozwi IDPS kozala ekosala état de droit atikili biso ke peuple congolais corruption ezala na mboka te tosengeli ke ndenge Félix azwi bopukonzi corruption ezala na mboka te tala kutu ngai naza na dossier moko Congo Futur longola biso musala DC15 sera Kabila to telengana na ba dossier wana partout tokenda ti primature sera Matata Ponyo bapesa biso réponse te tokenda ti na direction Congo Futur to yana to vanda na ba Kaligo to yemba banzembo to zwa réponse te to mona mukolo wana kimuta ya babenga gouverneur akoti na building ya Congo Futur abimi ko bima kimuta bimaka pa to mona jeep à la police colonel moko ya wana pa akanga 9 personnes na biso amemi na commune Gombe a commune Gombe balali 2 jours na ba ko zo bango parquet général de la République bakie wana Congo Futur ay ko pesa mbongo po bakene makala chef du personnel ya Congo Futur Artir aloba to kozwa mbongo wana te to kosuba na bilamba wana tango Kabila melelo na tango pera koti to kozokotisa ba dossier na présidence dossier ko na présidence to abi ko to kozwa mbongo na biso po état de droit ezali
makamoni sikoyo to conseil nini okopesa na Félix et Antoine Tshisekedi conseil nini okopesa ye tant que président de la République conseil nini okopesa mo ya motivation et par rapport ya makambo akutaki par rapport ya évolution ya mboka nazali kopesa papa président na biso de la république fati conseil alanda baoyo elekaki te azala mosantu ndenge apesaki témoignage ne na martyr jour alobaki azala mosantu astala peuple congolais na bapasi o 18 ans pasi peuple congolais amoni konyokama kobeta bango masasi kobwakela bango balacrimogène atala mpena peuple congolais classe ndenge génération banda 18 ans ti sikoyo classe ndenge bebi neti nga naza na 3 bana bazoya examen d'état tala congo fiti ndenge abwaka biso moye tosala eza te tozokozelaki abongisa classe biso bana bazonga na classe abongisa misala naza mpe sire ndenge congo fitir abwaka biso 215 travailleurs dossier na tokokomisa yango mpa ya félix congo fitir achange bakombo ya basociété na ye banda yoki ka félix azwi pouvoir compagnie esali 15-16 ans compagnie biso oza kosala kofi place asage congo fitir lelo la yoki pouvoir félix azwi pouvoir 3 mois après akangi compagnie akomi koteka bamachine abangi fati mpo bayebi politique ya fati balibane bayebi balibane na bende bazolinga fati te bayebaki kabila bazalaki na bato nde na baparapluie mais lelo félix alongoli baparapluie abe état de droit corruption ezala te balobi état de droit paix à son âme encore, quand je dis je parlerai toujours paix à son âme. Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba et balobi étant de droit au lembango te makambo oyo tikela biso papa mot de la fin au koloba par rapport ya mboka nalobi mpona mboka boye papa Etienne Tshisekedi Wamulumba papa kufa papa balobaki kuta koya te bembene koya te akokundama te mais ezalaki nani ayebi makanisi ya nzambe nzambe ayebaki ke papa na kokundama papa mpe kokundana avec honneur bamoni papa ndenge akundami bamoni mpe 40 jours ya papa balingaki kaka ke mwana na akomaki bokonzi mpo atumbola nini na papa na ye tosolana mwa moke bongo sikoyo lelo ke soki ke papa atikalaka kuna estce tongo tozala lelo ata ngai na ngai na pusa pembeni no boye esengaki ke corps ya papa eyaka te esika mpo biso mpe tokende korendre hommage epa papa c'est ça no papa esengelaki akora papa ya papa ndenge eyaki ezalaki mabongisi na nzambe ezalaki mabongisi na biso te parce que ndenge papa akufaki papa asali kuna 2 ans ebembe ezokoya te tala sikoyo papa ndenge akundami avec honneur bandimaki ke papa bakokunda ye ndenge wana avec honneur bango bato fcc nzambe asali bango confusion ok bien bel et bien au revoir papa tomonani journée kitoko papa merci tozo continuer toujours ndeko oya kolobeza par rapport ya journée de mort par rapport à icône Yamboka Oyo, il était cher Oyo, le père de la démocratie Azaki Ponabiso papa Etienne Tshisekedi Wamulumba un mot au rendre papa hommage par rapport au ndenge malamu to souvenir ni malamu garda pour na papa tozaki na opposition le lonza masali grâce nazo papa abundaki aza komata abunda bitumba ebele na mboka oyo malgré tout Kabila asalaki bambeba na ye azaki libanda mboka mais lelo papa condamné en honneur ndeko aucho loba akondamné en honneur mais to remercier kaka président de biso monsieur Félix Antoine Tshisekedi parce que effort asalaki papa to condamné en honneur. Oh ba bon souvenir ya papa Félix ya papa Tshisekedi. Bon Tshisekedi azana ba souvenir rebelle o nakoki kolobela yango te parce que Tshisekedi nde moto asali ke biso totelema lelo afongola biso politique parce que tozalaki na ignorance lelo afongola biso tokomi ayebi ke le peuple c'est quoi depuis que le peuple aza mutu tel babantu donc comment dirais-je babantu intimider biso na mboka na biso mais lelo tokomi mutu akomi loba n'importe quoi parce que idéologie wana tozange pas leader Tshisekedi wa Mulumba la peur de la démocratie yango wana tozo remercier parce que aza mutu moko kosa idéologie na mito na biso tozaki nango te on te remercier parce que asali musale belé na mboka na biso on te remercier par rapport ya mwana na ye Félix Tshisekedi ndenge azana bokonzi na kati ya mboka oyo e conseil nini okopesa mokonzi ya mboka eloko nini okomotive ye par rapport ndenge azokumbela vision na ye na mboka oyo Congo elo ni akoki suivre o papa na sala un mot de motivation et pas ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi parce que aza mokonzi na biso ye moko alobaki aza mokonzi ya parti te aza mokonzi ya baluba te aza mokonzi ya tous les Congolais yango wana ilo tosangani awa neti
Félix Antoine banda bande musala tomona mboka na biso etambola bien mboka na biso na kimia lelo akitaki mabela balakisi basayo banini babokisa bazela lelo tomoni bamisala na biso 7 moutons ebandi nango ye moko akiti mabele asolo na baingénieur donc etikali kosalema na mboka na biso tena kabila ndenge asisi bokonzi na ye atikali kosala yango te donc tomona yango aza mokonzi moko aza na vision. Merci beaucoup, bonne journée ndeko kombo nani? John Mbaya. Ok, merci. Bel et bien, tout ça toujours dans quatre idéologies, na bande quoi IDPS, balobi IDPS ne tombera jamais. Non seulement IDPS, le Congo, notre Congo, et kotika la moko ko kabwana tête, ko toujours Congo, et kotika la kaka Congo, bande ko nanga to tout na vraiment. Et par rapport il y a chef, par rapport il y a nani il y a papa hommage naïe, tout rendre papa hommage, papa le journée des morts. Journée des morts, Lélo. Et il était cher pour nous. Et Azalaki, cher pour Nabiso, le père de la démocratie. Et Oyo, Azalaki, a Pesaki Ming Namboka Oyo. Et pas bon souvenir, ni nous garda pour na papa Tshisekedi. Bon souvenir, Ezaï Belé, Koutou Yarolobate. Voilà, Zali, père de la démocratie, Nabiso, Abimisi, Sali, qui est démocratie, autour vivre Lélo. Et ça, là, grâce à papa, Wana. Donc ba souvenir eza ebele soto to bandolo bango awa ati poko ekokoma molile ekokoma ba to bandolo bakaka ba souvenir ezali. Ok, papa nanga, merci. Par rapport à Mokonzi Mboka, on a la caméra. Et par rapport à Mokonzi Mboka, Félix, Mokonzi Mboka a visionnaire ya Mboka, oazo mema makambo ya Mboka oyo. Et tout le monde Mokonzi azo qui da pouvoir, et tout le monde Mokonzi ye wana pende simbi peso to sa pesa mamoso ki liboso. Conseil ni noko pesa ye par rapport ya Mboka ni zo kende et mon ya motivation osa nango pona papa Félix. Bon, voilà Zali président na biso mwana mboka. Ezaka bokonzi oyo yazwi ezate ki ya maboko abatu. Eza ya nzambe na d'abord. Bokonzi oyo azwa ki eza ne ya nzambe. Donc eza ba to pesa ye pena chance belé pona biso ba jeune. Chance eza belé pona biso ba jeune ya ko sala mingi pona mboka oyo. Donc eza bokonzi na ya nzambe moya oyo bakutu ezate. Ok, bel et bien, merci Ndeko, bonne journée. Toujours continuer, bonjour papa. Bonjour. Papa Nangai, le 1er août, journée des morts. Journée Bawaii. Il était cher pour nous, papa Tshisekedi wa Mulumba, et Azalaki pour Nabiso, Malamou vraiment, Azalaki cher pour Nabiso. Vraiment, bien fait, il y a papa au garda, au papa Atiki la yon kat mboka oyo. Bon. Eloko liboso pona ngai na omona vraiment que non Etienne Tshisekedi le baoba donc azalaki wana ka pona ko bongisela biso ndenge pe atiki biso donc président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza vraiment président oyo biso nyonso toko bikela na nzela na epo le seul président oyo azoka pasi vraiment ya peuple le seul président oyo azomona que non ba jeune mingi bana musala te bana eloko osala te yango tozomona bakuluna bato nyonso na po manque ya misala tellement que non ba investisseur bazoya awa vraiment biso nyonso tokozala na biso bien tokosala donc tokose retrouver na oyo tokanisa te que non un jour tokosala mais nzamba osala que non tozala pena bien à partir du président oyo. Ok, eloko nini okoyebisa papa Félix Mokonzi Mboka à vous autant. Eloko nini okoyebisa Mokonzi Mboka un mot de motivation et oko motiver Mokonzi pe o nini Mokonzi Mboka ko sala te o bomo nango za négativité et par rapport ya vision ya Mboka. Bon, président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi naza sir que non ye aza na vision wana que non makambutu evanda batu ba se retrouver. Les seuls cas batu moko ya FCC wana nde batu bakosala que non ba kasser na makamusoso tellement que ye aza koloba donc mutu nyonso aza tena na sima na ye ye tango oloba donc makamutu et ozala nango bien donc biso nyonso tozalaka bien. Bel et bien, merci, bonne journée à vous papa. Makambo kitoko, takos net na film kande tolobaka, Zambe osala makambo sik. Bonjour papa. Bonjour monsieur le journaliste. Ok, papa nangai kombo nani? Comment nangai Shirley Bayamba. Papa Shirley Bayamba. Papa, le lot ça le 1er août,
tomoni eza journée de mort et auto rendre ka ba hommage na ba o batika biso bakenda mwa kala et azalaki cher pour na biso et apesi ya mingi papa Tshisekedi wa Mulumba ba bon souvenir nini oyo garda pour na papa. Bon, ba souvenir ya papa eza ebele. Souvenir ya liboso na garderai pas papa jour tolandaka ye oyebisaka biso to se prendre en charge. Ya mibale souvenir na rota la tikeli biso accord. Pe memi biso lelo na pouvoir ya Saint-Sylvestre. Ba souvenir donc eza vraiment ebele. Ok, par rapport à mon président, il s'appelle le président le plus suspect, le plus célèbre, papa Félix Tshisekedi Wamulumba. Par rapport à président Félix, conseil européen ça. Nga président conseil européen ça na président na ngai président ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Conseil européen ça y est akanga maloba na yo alobaki ya ko déboulonner parce que bata FCC basepela parce que ezali accord nde ezotika bango wana ezali constitution nde etiki bango place wana parce que ezali constitution te mena moko ta yanga gazala lisusu na gouvernement oyo tellement bazwi tozwi président moko aza démocrate ala mutu arespectaka maloba na ye yango wana atiki constitution esala makambo na yango nde efandisi bato wana alors biso pe peuple congolais tokotika bango te toza toujours na nsima ya président de la république muto ya ko travailler hors vision ya président de la république biso peuple congolais libanda o na nsima na bango donc eza ndenge wana. Ok, merci bel et bien vraiment papa, merci Nzamba Pamboula, bonne journée. Et bandeko basé belé tous solo là vraiment papa bonjour. Comment on ani? Comment on a Ismaël Louaba? Nani? Ismaël Louaba. Papa Ismaël Louaba. Papa nanga vraiment par rapport à hommage à papa Tshisekedi, qui cher pour Nabiso, le père de la démocratie. Le père de la démocratie. Azalaki cher pour Nabiso et bon souvenir ni nous garda pour na papa par rapport à l'élo journée de mort. Non, c'est simple. Ngai na kozongisa donc qu'est-ce que je veux dire na koloba père son âme il a mieux fait à sali musala bien c'est comme si ce n'est pas au hasard papa ne va ça la bonne mais à sali musala bien amener bitumba na yo jusqu'à tel point to commis le lot libre c'est qu'on souhaitait le lot commis libre à cause de la démocratie pour ça pour na biso en tout cas père son âme bisika azali musala malamu musala ki lelo on se retrouve sikoto solo ngali ngali solo to comme siko place ok non et pesa opesi mbwa abote mazu ya suyo FCC nani nakash esangani bapesi makambo mais nini ezo simba te siko entre FCC na cash obomona eza bien te selon nga ni toko sala awa eza accord présidentiel lokola bango basi basina kimika na bapesi président pour président apesa accord na présidentiel bon le premier point en ainsi na ba union surtout o bapesi président pour nommer bango ba ministre il faut pas dans la dune ba travailler pour na intérêt ya population et en plus ba anciens kabilistes ba balata pour sur Kabila on les connaît mieux ils sont dans la mémoire donc basa la mémoire na biso alors président on a osenga na son excellence monsieur le président de la République Félix Tshisekedi en votre honneur tala batona malamu le premier mot que vous avez utilisé au lobby déboulonner donc avant de déboulonner tous batona tout le monde va le susciter tout le monde va le susciter malgré tracement au tracé pour faire sa plan du gouvernement on a quand même entendu que ba ministère mosusu ba ngomba ki ba pesi disons défense moi ba bidio donc pena ministère a biowana na justice mosusu o pena biowana batona bazui mais les ezali kambote mais ba pesa bato yo sanini au travail pour ba ko komene pena ba sunga pena vision o zana wana pour une façon que c'est réalisé te ba ko seka biso ba combattant mais malamu ke o tala pena bato ba ko yo ka yo poto ke diboso c'est un peu ça. Bel bien, merci, bonne journée. Bazamou Belé, Tozamou Belé. Bonjour papa. Bonjour monsieur journaliste. Comment on est? Comment on Tumbaremi. Tumbaremi. Merci papa. Papa Tumbaremi. Papa Tumbaremi, au dans la carte Congo Suisse. Alors bien la carte Congo Suisse et au Tokolanda partout, bah qu'on soit actualité na bisto et bah qu'on bat tout mon konzambo comme mona et souci oyoyo peuple congolais à ça n'ango pour ça. Papa, le lot ça le 1er août est journée de mort. Il était cher pour nous, papa Félix, papa Tshisekedi, Azalaki pour Nabiso.
cher le père de la démocratie et souvenir ni malamu au garda pour papa. Bon, ngai nabosana te papa na ngai père le démocratie. Papa et père nani Tshisekedi. Yanga naza mingi ya koloba te. Nazo rappeler ne papa Félix Antoine Tshilombo. Abosana te le peuple d'abord. Maloba oyo papa alobaki wana biso tozalaka nango na kati ya motema na biso. Abosana te le peuple d'abord. Po lelo oyo biso toza awa eza mpona maloba oyo papa atiki. Abosana biso te akanisa biso chaque jour mpona le peuple d'abord na silisi na ngai. Ok, merci beaucoup papa. Bon souvenir nini ogarda mpona papa Tshisekedi wa Mulumba po lelo toza na journée de mort. Ok, merci journaliste. Kombo na ngai Lengos. Ta vantu bazoyima na bandako. Soi-disant justice ekei mpona barime. Soi-disant mutu moko avandika boye. Azwi na ye mosala kaka ata so amoni mwa nini ata likolo te ezosakana na mai. Azwi na ye kaka publie. Bantu bazoyeba malamu te Félix aza nani. Ozomona? Bantu bazoyeba te ke mutu azokotisa mbutu na FCC o lelo lamuke panzani eza Félix. Bazoyeba te ke mutu ya Félix eza nini avandika ata azolota azwaka justice apesa kinga kati. Hein papa tozonga ta bato azwi défense apesi kinga kati. Papa nini ozomona siko ya mapepe Félix o wapi? Félix o wapi? Toyebisaka bango ke oyo ezekole. Oyo ezekole. Oyo IDPS. Tshisekedi mwana wa Mulumba. Tshisekedi. Félix. Ah papa. Souvenir ya papa. Bon, pona papa asala musala malamu. Makambo malamu papa asala ezebele. Soto bandi kotanga tongo kotana. Papa asali lit. Bien na ya asala ngono tozomona lelo donc Félix. Papa to kusana na moni osolo ba moi bien vraiment. Oui, bien sikoyo to sola papa. Par rapport à ce que conseil nous pesa mokonza mboka. Nani papa Félix conseil nous kopesa ye pona batu o asana bango o asangani na bango. Ngana kopesa mokonza mboka conseil te na kopesa nde peuple congolais o aza monté. Bokitsa mitema na bino. Bazola mila bino biloko ebela. Bokolia bokosepela. En tout cas, biloko ngolo ba ontana chiluba posa la yoka na très bien. Nebi que Félix ndaza wana aza plus que sage. Plus que bantutu ya FCC bazo banga Félix. Ba yebi très bien. Ozomona, naza na conseil moko te na kopesa Félix nebi que ndaza wana aza solution pour na Congo. Ok, bel et bien, merci beaucoup, cher internaute. Billy Carter, à vous autant. Bonjour, papa. Bonjour. Comment on est, papa? Augustin Mouswakala. Papa Augustin Mouswakala. Papa, le toza le 8, le toza na 8e mois, le 1er août, journée des morts. Et par rapport, il y a papa Félix, papa Tshisekedi. Papa ya mokonza mboka oyoyo héros national et le père de la démocratie bon souvenir nini otikala nango oyebi kado ya munene etienne atikeli biso eza démocratie ata ye moko Kabange Joseph oyo bobengaka Kabila andimaki te ke jour mosusu akotika mpe pouvoir na mboko mpe avandi atambolaka na bamituka ndenge atambolaka wana ata bamedia nde tokoma oloba lelo otelemi ozosala politike partout oza lese babemba bazo makambo ya exil ba exilé politique eza lisusu te eza elo kado moko ya makasi oyo etienne atikeli biso dongo démocratie nde eloko toluka na mboko yango lelo toza nango. Et tout le monde qui mariage au Salamaki entre FCC na cash et par rapport il y a peuple congolais et par rapport il y a bateau IDPS et ça bientôt malamu. En tout cas, la loi c'est la loi. Élection et salemi résultat pour monaki yango. Bandeko wana babimi na majorité parlementaire. Baza nommé tel biso toza kuna te mais bazaki publié na CENI. Alors, le gouvernement il faut qui premier ministre abima na côté majorité parlementaire ezali yende pe ko composer gouvernement. Donc yo bimalelo le bagé ba pesi justice kuna tozonga na mwasi mamuke ndeko Kabila Joseph azwaka justice
apesaka na bandeko barebele oyo bayaka baoyo ya rcd azwaka bafinance na babiloko mosusu akofie na bato misusu bauti na zamba eske mboka eseka bwana eloko baministre wana boyeba ndeke ntango bazobima baza baministre ya fcc te baza baministre ya leta alors mokonzi na bango eza nde félix tshisekedi soki osali dictature ou bien osali babiloko moko dictature eza so na tante soki osali babiloko moko eza na nzela te bakochasse yo donc eza simple donc totika koyimayima mpona babiloko ya mike mike. Ok papa, par rapport ya gouvernement ti lelo mokomboso azanga mokila mais tomona gouvernement ebima te. Président na Nigeria auti kosola na bakongolais oyebi congolais moko arepresentaka bakongolais nyonso devant bakongolais wana lobi ke bientôt la tokozala na gouvernement donc tokozwa maloba ya mokonzi ya mboka loka Congo boya la légérité te donc bientôt la tokozala na gouvernement bomela mai ya pio il faut tozala nde na gouvernement moko responsable oyo pena mai ya pio pepe sanjine papa non tobanaki omela touti mosika di 30 ans ya mobutu eleki 18 ans ya kabila eleki bongo kaka 6 mois nde okomi kolemba te dans une semaine ou 2 semaines tokozala na gouvernement moko kitoko. Ok, merci et bonne journée papa. Kaka na cadre actualité nazotambola toujours tosolola na bandeko tosolola vraiment par rapport ya hommage par rapport ya icône ya mboka oyoyo le père de la démocratie azalaki chapeau na biso. Bonjour papa. Bonjour. Papa comment on a C'est Jean-Paul Bomama, cofondateur de l'UDPS. Papa Jean-Paul Papa Jean-Paul Bomama, il était cher pour nous, Papa Tshisekedi, le père de la démocratie. Et bon souvenir au garda pour na papa, pour le retour la journée de mort. Et bon souvenir au garda pour na papa. Ezali ebele. Mais pour nato yo kanato kansaye mingi, tokozwa na domaine moko loko la politique. Ezali ye moto abundi pour que la démocratie soit ezala installée na mboka oyo Congo. Abundi depuis la période dictature. Abundi na problème ya prise à pouvoir à M. Kabila Désiré. Abundi lisusu na Kabila le fils et toujours no démocratie. Na banza bomona ki ndenge bakluwaki ye tout en état sage. Bongo basali comité de sages. Bomona ki ndenge babisaki makambo bato ya Kabila. Pour nous azali icône na politique ya Congo et pour que démocratie lelo ezala lutte oyo Tshisekedi wa Mulumba abundaki yango. Bongo bokeboye lokola jonksi molimo ezokopesa biso pasi parce que ezali facile pour bozwa bato ya motindo boye. Là où tout le monde balobaki oui mais azaki na volonté na courage na peuple na ye pour dire non. Dango epa na biso na mukolo lelo ezali pasi et puis mawa na départ ya Tshisekedi tokopengola nzambe te mais ezali souci majeur pour biso peuple congolais. Conseil nini okopesa na mokonza mboko aza lelo o aza bongo mwana ya papa Tshisekedi o asimbi bokonzi na mboko yoyo conseil nini okopesa ye po ko kolanda o papa na ye asala o epa ko améliorer lisusu na kati ya mboko. Oh mais na Félix Tshisekedi soki papa na yo abandaki koboma nyama bakoyeba ye pona ba corne papa na abane koboma nyama wapi maseke bongo ye akoli na politique depuis 63 naissance à président Félix akoli na politique ya papa na ye même esika bazalaki bango na maréchal Mobutu donc ayebi politique epa na ye azali apprenti te lokola bao mosusu de parvenu balokotika bongo mais ya kotaki na école ya démocratie na UDPS mais le preuve yango yo tozaki ba régime sokeke me bato bakufi me bato babomani me Kabila lela kufi ba mende ba nyonso tu babomi ba basi bakangi bango bapanzi bango mais comme akotaki na école ya démocratie na UDPS lito UDPS ezalaki ete la démocratie le progrès social to bunda bitumba ya koboma peuple congolais ya biso mokote mais bango basi baboma ezali bilembo makasi monene na 6 mois oyo nde Congo azongi a zéro po bato ba institutions tu basi babomi bato basi bakufi ya lobite l'UDPS ta koboma peuple na ngai te
bato ya moyibi tokende na bango me bakoyebana na nzela moto na moto akolongwa et puis kino tokozwa bato ya malamu. Donc Tshisekedi azali très bien formé soko omoni ye azaka toujours calme parti akomaka azoba lingala bana mboka nyonso baye bakamati bazosola me baye mosusu te. Merci vraiment papa. Cher internaute, tozaka mwa mukena papa poto kata et papa nangai papa nanga Jean-Paul Bomama. Olobi toza bongo na papa Jean-Paul Bomama. Ah, toto sola vraiment na papa et papa nangai. Papa Jean-Paul, est-ce que par rapport il y a mariage ou salami entre FCC basali mariage hein? Donc mariage on est basali yango na bino papa nangai. Na yebite et par rapport à yo évolution nango examen la mutote papa na banza na mariage wana tokozala mokuse parce que soki mwana azali malamu te bapesa mwana bankombo ebele et puis tokoko tout en tolo te na mariage nyonso topo to sauver peuple na biso congolais. Vous comprenez? Tosali mariage a totia mutu mobimba te bango batia bauti kotia batie mutu mais peuple congolais amona yango tosalaki biloko wana ke peuple congolais amona degré ya motema mabe ya bato bauti koboma mboka ya pas longtemps mabe ya bango bakosi ba parlement bakosi ba sénat boyebi élection ndenge lekaki alisi na eloko wana nde salemi pona ko éviter le fleuve du sang parce que basi ba mesana na koboma nde na yango wana ces mariages là ezali seulement politique et on dit politique c'est mariage politique qui n'engage pas presque le peuple congolais. Mais pour tout décrisper, ndo monaki esalemaki ndenge wana et c'est lui Félix Monto azosala muke kokitisa moto. Et bango bazali obligé ba soutenir makasi koleka. Sinon mais bazali awate. Sinon mais bazali awate. Bel bien cher internaute balobi ezaka actualité ndenge tolukelaka bino Congo Suisse télévision bo s'abonner massivement na chaîne oyoyo et bozanga ba actualité te et ba congolais bazolela na eloko oyoyo il faut na tuna bandeko baza proche vraiment et ya mokonza mboka papa nanga gouvernement siko tilelo bandeko bazolela zela mukomboso azanga mokila papa na banza question ya gouvernement par principe généraux ils ont déjà acquis. Alors, peuple congolais azala vigilant. Parce que tous ali simplement quand la bilongio boye bate. Bato mususu bazali o bakwe ko sala pe plus. Donc mon président azomona moto et pas na bango d'apprendre mouketon. Les principes sont déjà acquis. Je crois d'ici peu après toilettage. Na bato bakopesa na ko salema, je crois que d'ici peu Ekobima. Et ce n'est pas ça qui doit bloquer. Ce n'est pas ça qui doit bloquer, va comprendre encore bien. Mite madoukou doukou. Mais bakabila bazouaka totalement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais maintenant, gérer mboka 6 mois, batoboni, batomi bali pamba. Ka Freda Tshisekedi, il peut y na caméra. Batomi bali. Le gouvernement bimaki na noté et ko mandengeni. Assemblée zaki na mbutu mbutu boye biango. Sénat il y a pas longtemps boye biango. Et to komisango na buzo bate. Il faut étudier les paramètres nyonso bongo to ba kokende ezali loko biso tozotie la motema pour que le président gouvernement adjoint politique na puis chef de l'état fanda 4 pieds sur terre na lobi 2 pieds na lobi 4 pieds sur terre ça veut dire bulldozer. Vous comprenez? Ça veut dire bulldozer avant d'anayer bien il y a pas longtemps peuple congolais bon mon amabete c'est toujours lui le commandant suprême. Eh bien il n'y a pas de président, il y a qu'un seul chef de l'état et qui décide makambo ya mboka na ba domaine ezako concerner chef de l'état bozala kimia. Merci à toi papa Jean-Paul Bomama tozalaki bongo na papa Jean-Paul Bomama bokinde papa alobi ndenge papa apeseli et par rapport ya papa Félix et puis na papa Tshisekedi ndenge alobi. Merci à toi mokonza mboka à vous autant. Merci beaucoup vraiment Congo Suisse tozalaki na bino.